Alors sikoyo ndenge papa ye kukufa après kukufa na ye otikala kaka pa noko na ye wana to ezaki ndeni nasikaka pa nona me noko naza pesu na Kinshasa tazoni mboka azongi mboka bake mboka nini bandundu ba Congo to bandundu ok azongi bandundu nde sikoyo otikala kisiko wapi nasikaka pa ba voisin. Normalement, il fallait abandonner CPN dès fin du premier trimestre, c'est-à-dire 4 mois plus tard, après qu'il soit quitté. Maintenant qu'il a abandonné quitté, bien qu'il a à terme 9 mois déjà, tous a obligé, il y a que ça, il y échographie. Vraiment, on a dans la plupart des cas, ceux qui n'ont pas simbaye, ceux qui ont conjonctive palpébral, autobenga kabiso, corps médical, ils ont un peu pâle, c'est-à-dire que ils ont un kisi msusu fallait ya jouer na trimestre où il est qui a joué quitté. Nzamba osonga kolela te. Kolela te nzamba osonga. Alors surtout après émission to ka to ndenge to sala oza biloko kolia et le reste nzamba osonga. Kolela te. Ndambo to nango to pesa. Et son yo en attendant tout parce que moi je n'ana kondima noto yebisa yo awa ke zala na kondima nzambe azali mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous, bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité Réalité, votre magazine que vous avez choisi et surtout ces magazines qui vous apportent plusieurs informations. Nous sommes encore au point de l'actualité. Bienvenue à vous qui venez à peine de vous joindre à nous. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner s'il vous plaît et cela nous fera énormément plaisir. Commentez, partagez nos vidéos, faites des likes et cela me fera également aussi plaisir. Merci et bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous me suivez. Partout à travers le monde, vous avez belé au chaîne Nabino Nouvelle Tendance Télévision. Merci na Gianni Sita, depuis Suisse-Irlande, un homme réglo et crédible. Merci na le commandant en chef Blanchard Kadhafi, l'incontournable leader, mon vieux Kouloutou Balé qui mieux que Yona Zalate. Merci vraiment, Zala Nabisolongo. Je penserai aussi à Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Merci à elle. Mesdames et messieurs, la Fondation Ndé au cœur de la nation a ouvert toutes ses portes. Surtout, on a besoin de soutenir la Fondation. On a besoin de apporter un plus d'ailleurs. Donc, nous précisons que la Fondation, déjà dans les jours à venir, et Sika Oyo, c'est parce que bana oyo biso mingi ba orphelin bana oyo bazali ba abandonné alors tu as qui kosala moi constant moi muké tango zo ke na ba orphelinat très souvent okutaka bana bazana ba condition malamu te alors tokotolbi bango yo batunyo sauter mais j'ai l'impression comme si bande ko belé ba comme si yango bilanga ba comme si bana wana bilanga bisika olela mbongo alors soyons sensibles aux cris de détresse
je me pose une question, ce qui déjà mutu oiseau kabela orphelin, oiseau pesa orphelin, les ali mutu oiseau ko défi sans Nzambe. Alors je me pose la question, yo peut pose-toi la question, yo au défi sans Nzambe mbongo to eloko. En retour au foot ayon ndenge. Je crois que c'est un devoir et c'est biso surtout to welisa pour na tina ko défi sans Nzambe. Alors biso na bino elongo to meka ko bunda pour na tina na kusala musala d'un commun accord en fait que bande ko na biso dans la condition ya malamu. Alors nous avons déjà une représentation à niveau à Poto. Jordan pense nous avons demandé à ce qu'il y ait numéro de compte na biso ya pour na bande ko ça na mikili à Poto. Opération 20 €, 15 €, 10 €, 50 €, 100 €, ainsi de suite. Selon ndenge nzambe atulona motema ezo continuer pour esonga biso to songa bandeko esonga biso to zwanda ko pona orphelinat yo pose moni ko za na mwana moko mona ki na orphelinat moko boye condition de visa malamu te okipe ko benga biso to sali document to kine to récupérer mona na biso to tia to loger to mikape ko réunion ba condition dans ce sens là je crois. Et Jordan pense devoir quand même me faire quelques images, question de voir quand même action au toko sala de temps à autre, tout simplement pour natina na kosonga bandeko na biso nyonso tout oyo bazali na ba difficulté na mondambo oyo biso tozali ba oyo nyonso tout bazo soutenir. En tout cas merci beaucoup nzambe na lola apambola bino. Maman Marie M5 vraiment merci pour notre soutien na yo, merci pour na yo parce qu'il y a des représentants qui m'tazali sur la représentation na biso na niveau ya Europe. Maman Marie M5 okiko benga na numéro oyo ya biso ya Poto pe okosolola okoyeba ndenge ni okiko pesa et lisongi na. Suivons d'abord les images, nous allons nous retrouver tout juste après. Suivons. Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga atabutu atana moye. Yesu nanga wa mikolo nyonso, Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga anabutu ana moye. Yesu nanga wa mikolo nyonso atana zali na papa nangai atana zali na mama nangai akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso atana zali na yaya nangai atana zali na mobali nangai akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso. Oh ya 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 oh ya 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 api nanga se oh ya ya tikanga na kanga mana yo elika nanga oh ya ya makasi nanga Yesu elona sema bilokota seyo satinela la la kate Yesu makasa bayevale maye Yesu nangani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Naokanga makaka na yo naokesu wapi. Ah non, je suis nazangana nga nyonso ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote yeye anajua maisha yangu hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote Yesu wangu wa siku zote yeye anajua maisha yangu hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote Yesu wangu wa siku zote yeye anajua maisha yangu hata usiku. Je te permettre un fils qu'on a journée là nous
Voilà, ma paix, moi, l'eau, sauter, moi, huile, ça, moi, c'est bon. Le temps que Yaming et mon nana, moi, dentifrice, peut permettre quand même, il y a des choses à garçon propre déjà. Bon, attends, moi, mine, moi, ni tout ça. En attendant, tout bunda. Bien notre type, c'est qu'on a un élika qui est Simba. Simba. Famille, on se paye en mode. L'autre fois, quand on a nos lobes, on a qui on a vu. Ils vont le piquer en Zambie, et puis pour nani, na périmètre qui est tout coutant. Donc, on a tout en on a besoin de ninga pe na ndako mso na le loso. Elle moi fufu, yo pose watana no fufu. Tous en même moral. Si on a les loso, peut-être yo kolia na pe fufu. Peut permettre biso non en attendant na tout monde na kaka. Nikole koya awa, yo mo mona, on a chaise pour permettre un fils qui peut déplacer na ta vous a moins un peu indépendant. Vous monde. En attendant tout pour l'année, tout pour la nzamba sungi biso vie. Tout me kata ko mettre ça likolo kuna parce que so banda ba traitement. Les exercices itaka komata. Tout le kata ba disposition aux la likolo kuna que au loin na prince mbalamo au côté. Yo mo pe oki de ma peine chaise na yo. Tant que vous avez même un master, moi au moins on a mis tout les gars, ça la paie bien. Et le stress, au monde. Mais en tout cas, merci à maman, ça va vous aller tout le temps parce que c'est pas aussi facile. Vraiment, moral nous a la bien. Moral nous a la bien et aussi bas. Donc on a encore le travail à moi. C'était comme un cas si nous avons essayé de se faire moni batubé. Ko na la mtu moya mona ndimate ke na ko sa pe na batubo ta na kute na yo donc bilo musuto lo ba te ta za ensemble za minta sangisi biso pe na bo to mona na vanda ponga pende pe na za ki banda to kuta na so pe na kanga misu na na bisi ensemble na biki za mutu msute yo ndem to tsinda ki to mona na biki so abimesi yo pambola ta de ya po asali sapé na oyo mususu nazanga moko te parce que ba foyer zebele sanini tango zo pesa boye mutu musu ko mona ngo sa vantage te musa musu nzambe nda ponela ka mutu amu vraiment merci aussi ma je voulais que toi la même morale on a tout le monde on va pas il y a très bon écoute hein la numéro je crois qu'il a tiré leur contact. C'est un peu comme moi, il brise que il dérange tout bien. Oui, éviter de commettre Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, nous avons toujours dit un geste apparaît faible, mais ça sauve des vies. Donc, à travers ce geste que vous êtes en train de poser, certainement, au Kikolbake, c'est pas grand-chose. Mais moi, laisse-moi te rappeler que cela, ça vaut la peine et puis ils ont la valeur na mission mais parce que yo zo mona ngweza faible mais mutu o sungi na minute wana azui vraiment le sungi et sauver. Donc c'est vraiment important. Yo mutu za l'habitude ya ko contribuer ya ko sunga. J'ai toujours dit l'opération 20 €, 50 €, 100 €, 10 €, ça dépend de vous, même 1 €. Ils ont dépendre na biso na bino kaka soki bo moni 1 € moni ki moti de société ozu 1 € na numéro na biso ya compte eza wana ozu mbala mo so cheka e oza mboka mso chi IBAN aussi le numéro de compte otini na compte na biso et comme na biso si avec 1 € biso tout ça je crois que nous allons sauver des vies. Merci beaucoup na bane ko surtout ba ko sunga ba ko réagir surtout na ba fondation crédible pe ba orphelinat crédible. Merci mingi to na ba ONG crédible. Merci mingi. Alors, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous notre sœur, toi, Nesimo Zalana, de Konabiso. Tu me un peu que Solana, tu es quand même, tu sais pas, tu présenter Pébinoye, bon monaye, tu me un peu que Solola. Ndeko mbote na yo. Mbote papa. Santé boni. Ah, madame Nangolo Nzambe. Ah, je suis très content parce que le vit quand même Nangolo Nzambe. Parce que tout ce que nous faisons, c'est tout ça la raison pour apprendre Nangolo Nzambe. Si Nzambe a le beau côté, moi peur ça la autre médaté. Bande ko bazuta la combo, tu vois combo les anan. Combo na Claudine. Combo na yo? Claudine. Claudine. Ah, neko Claudine. Neko Claudine au fandaka wapi? Malweka. Fandaka na Malweka. Ah, OK. Merci beaucoup. Et puis bande ko surtout à ressortissant Malweka surtout na pesi binombote. Neko Claudine tolingi tout cela quand même parce que
aux en hôpital, tout le monde aux en Mukumba. Déjà, ça fait combien de mois? Moi, je suis souka yango. Moi, souka yango, donc il faut boter déjà, dans 9e mois. Ah, ok. Et nous avons la foi qu'ils ont bakosonga, okobota pe malamu, ba condition pe o esengeli. Mais toujours on a moi muke ndeko Claudine. Tout le monde nous a des difficultés, ni ne comme milieu parce que de qui mobile azate akufaki, tenu tu vas quand même ni ne comme là qui yo. Mobile abela qui tu za qui ndene. Abela été AVC jour mon deuxième jour d'akufa. Asala qui AVC et jour moko, deuxième journée akufi. Mais avant quand même pour na asala AVC, nini abanda ko kanisa mingi azaki na ba problème tu izalaki nini. Ça pas malamu ezala été. Msala malamu ezalaki te. Donc ko kanisa pas ba on peut balinga ngai te donc ba mama kambo ebelebe. OK. Non balu sala combien vous fanda avec mambula combien? Mais parce que moi ça dans 10 ans. Ah 10 ans? Ah OK. Donc vous déjà c'est que plus de 10 ans quand même. Au bofandi naï ensemble. Bobuti bana combien? Mibale au 3e. Bobuti bana mibale au 3e. Papa na via banda papa mobile na bando sala nini na? Ki boy maçon. Azaka boy maçon. OK. Musala ndé koma ki moi pasi ils ont na société. Ah, biga misala wambo ndezala. Peut-être jouer, peut-être pas vendre. OK. Mais ce qu'on est bando fanda bon bando vivre ndé ni. Bozaki quand même na sika bando fanda. Ndako bando futela to bozaki pas bana. Bozaki ka pas na ba. Et puis Kinshasa za na ndékoté. Abana ki ofande pas oncle. Ngapi na sala ka pas oncle. Ba mon pen moi na zone na pas na biso mon ko na zone pas na bon kaka bon. OK. Mais quand même na temps wana tant yo zemi. OK ko fanda et pas mobali. Famille na yo bango bakenda ko tiko pa mobali. To yo mo kaka mto kenda yo fanda na ye. Bon yenda ya ko zo. OK. Aiko zo yo parce qu'il fallait que bo fanda place ko gomedia na Mukumba. OK bobuti mona liboso ya mi balé. Alors pour quand même pour papa qui commande AVC dans le AVC qui est premier jour deuxième jour pe balamoko akufi na mo mikolo na avance à la AVC bozaki na azaki ne malamu to bande ja ko yebiso kinzo to za bien te to ndeni azaki bien azaki ne malamu OK ndai ko sala AVC AVC on a pe memi pe na liwa balamoko. Alors sikoyo ndenge papa e kukufa après kukufa na ye otikala kaka pa noko na ye wana to ezaki ndeni Nasika ke pa no neme noko na za pesu na Kinshasa tazoni mboka azongi mboka bakemboka nini bandundu ba Congo to bandundu. OK azongi bandundu nde sikoyo otikala kisiko wapi Nasika ke pa ba voisin otikala ke pa ba voisin po na libota moyen au place okende pesa kite nazomeka mpe moke. Bon tellement que papa zate maman ça l'appelle l'autre charge ana na mona akokate mama futela kaza na ndako futela ka to afanda pe sima mutu kaka te ezaka lupango papa chikela déplace azali kofanda eza batonga ndako munene to ezaka ndako ndako munene eza ma difficulté peut-être ya kolia. OK Bien mosusu. OK donc difficulté ya kolia nde eza moins passi. OK, ça fait vraiment ça fait très mal. Tout le monde quand même yozana zemi. Ça fait ozana 9e mois na yo. Mais mikolonyo surtout nos alaka wapi po ya okenda kata hôpital. Bon problème mbongo ndezala été. Mbongo ezala kité. Mbongo ezala pété na ndomo na pesi ko kete po famille na ngape ba kokate. Famille ba kokate po ani bango bazana pasi pe ba na ba pasi ba difficultés za mingi to. Difficultés za na ngo pe bazana ba charge na bango. Nande ka mboka mo pesi okendeni. Peut-être nanga mo pesi sanga bien te. Ça fait très mal, mais Dieu va quand même il pourvoira à tout. Nzambe azali ya kosunga pe ole kamalamu.
Bon, tout le monde quand même 9 mois au moins na eu à souk. Il faut au bota. Tout le monde quand même est dans l'hôpital, est dans le centre awa. Tony to yeba oyaki ndenge nini ozwi mbongo ya koya na centre to ndenge nini te nazwi mbongo te ezaka peut-être depuis ka ndani asunganga ata na hôpital apamba nazwa nani bakisi mpona protéger mwana aza kati ya libongo. Non, mais pour nani mutu amemaki na hôpital quand même. Bon. Eza kaka mwa lisolo nabetaki pa mutu nde garçon basondana ko l'hôpital nde apermetaki naya nanu amona nga comme ça nabandataki ilona. Ok, donc mais c'est quoi tout le monde bon on a évité l'accent on les a bon parce que il faut voir examen tout, il faut centre pédiatrique et maternité bon secours. Ok, mes fiches de consultation prénatale. Alors donc a commis déjà na souka 9e mois na yo ok, tout le monde est déjà commis na souka. Ah, c'est très grave. Je crois que dès aujourd'hui il faut à quoi taper ma rambango parce que la monnaie déjà yo comme bon panzo makaya. Donc on doit réalisateur na bien chef na bisto yo dès que panzo oza magam na bino donc il faut s'impliquer. Alors tout le monde dit que oza quand même premier soin. Tout le monde dit oza âge ça notre autre jeune parce que oza 28 ans. Ok, 28 ans déjà. Ok, alors pour vous qui avez toujours l'habitude de nous suivre, donc je crois que nous faisons face à un problème. Il y a des qu'on a vu ça. Est-ce que déjà les déjà sali? Atelo mon côté, nante. Donc nous avons botti nous autres nous avons taboé, nous sommes la tâche chaussette à moi nezate, couche zate et l'eau comment t'es allé? Nante. Ah. En tout cas, je crois que pour ceux qui ont Bandego Batala Biso Ming Mingi, Nouvelle Tendance Télévision, je crois que nous faisons face à notre sœur qui traverse un moment très très difficile. C'est vraiment une situation, je crois quand même, docteur Baptiste n'a pas ça va beauté parce que et puis vraiment Zamba Pambola parce que je crois que Maramba Boye c'est pas facile. C'est pas facile donc on a vu ça sali 9 mois. Il y a grossesse. Donc au 9e mois donc ça veut dire que déjà à terme il faut abota mais ninga sawana nanu asalata kiloté avant qui kiloté et l'eau au mon côté mais Dieu est merveilleux parce que place nous on a pas complication mais nzambe azobate là ti na 9e mois et aujourd'hui né a quand même pour basalata consultation ba yeba dans quelle mesure état nini azaleli. Et dans l'état, vous comprenez que moi, je suis aloba mingi parce qu'il n'a pas cette force-là. Force exacte parce que déjà, nous avons traversé un moment très très difficile. Il y a Kolia Ezate. Donc, il y a une place où tu as malonga Ezapete. Attends aujourd'hui, peut-être à cause de peut-être Sika, Asfandana maman. Mais maman a une difficulté payer à Makasi. Donc, Kolia pe Ezapeka kate. Alors, je crois que à toute personne de bonne volonté, c'est surtout ceux qui sont sensibles aux cris de détresse. Voici une bonne adresse, une bonne terre en fait, parce que la terre elle est fertile, où vous pouvez aussi s'aimer pour enfin récolter un bon résultat. Nasuka nango. Ndeko, tout le monde a envie que aux attaches jusque là au sali et le côté, les et le côté. Mais médecin tant au côté na docteur pour prendre consultation ba ebisio aux andengenini. Il faut s'il faut somba to ndengenini. Il faut nécessaire examen na somba kisi. Bah examen, je vais voir d'abord les examens bon appelé langage médical les on est likambut. Ah donc je ne sais pas. Bon, je suis en train de voir. On a peine à la na ba signe on aurait va goûter examen ni fois ça lisa.
Merci, je crois que nous aurons plus de détails, plus de précisions, parce qu'en ce qui concerne le langage médical et tout ça, va terme, moi je ne suis pas habitué. Je ne peux pas expliquer mais je crois quand même il y a notre ami qui va nous aider, c'est un corps médical. Il y a qui Ndeko, bonjour. Bonjour. Santé, ça va? Santé, ça va bien. Ok, Nangai quand même, on est un peu parce que Bobote Kozwa. Kokuta na ndeko na biso kaya ya ndeko na biso awa ndeko Panzo. OK. Oyo aye na centre na Bon Secours. Donc centre pédiatrique et maternité Bon Secours. Alors mais quand on peut expliquer c'est parce que tout le monde affiche na awa, c'est vrai que 9 mois pratiquement altikala ko ya na centre T consultation T mais les quand même tout le monde awa à une consultation. Mais alors, tout il y a quand même des détails. Par exemple, examen, il faut ça la nini. Bon, merci pour la question. Par rapport à l'évolution de normalement, il fallait abandonner CPN de fin du premier trimestre, c'est-à-dire 4 mois plus tard, après qu'il y a eu maintenant qu'il y a abandonné quitté. Bien qu'il y ait à terme 9 mois déjà, tout ça obligé, il y a une échographie. Okay. Échographie pourquoi elle permet de la morphologie à moi donc forme à moi les andénines à développer des position à les andénines pour nato assurer bonne prise en charge causer la mukola kobota on a peut faciliter biso ko orienter accouchement est-ce que ekoza la césarienne ou non ou soit ni to ça la pour na abota normalement avant nos CPN en attendant résultat à échographie obligatoire un examen est nécessaire donc par rapport à état nae photo ça la hémoglobine to yeba pourcentage ya makila photo ça la goutte épaisse to yeba est-ce que hasard na malaria te pour na ko protéger contact ko protéger na mwana parce que mwana zo vivre dépendamment nae d'où ce gars malade les mêmes maladies ya on affecter mwana ba examen wana est vraiment nécessaire photo ça la ya ngoto yeba pourcentage ya makila to se fixer ce qui te recommelait qui sa makila qui sa malaria to pesa par rapport à l'examen en attendant examen résultat échographie. Ok, merci, mais apparemment à la voir c'est juste l'impression comme si on dirait makila on dirait parce que misonae on dirait vraiment wana iko zanga te dans plupart des cas ceux qui n'avaient aussi mbaé ce que tali conjonctive palpébral autobenga kabiso ba corps médical ils un peu pâle c'est-à-dire que ezana ba kisi msusu o fala ya joua na trimestre o ileka ki azua kité donc cause na déficit wana ya makila par rapport à retard oyo a agi pona kuza ba kisi wana donc c'est vraiment urgent au faut tout ça c'est examen pona to ko mela ba kisi wana amela ngo pona ko améliorer santé na e. OK. Merci beaucoup. Donc je crois quand même que na ba examen tout bocheli il faut ça là. Je crois que n'est pas écho à ça là et à aux obligé à qu'il ailleurs. Effectivement, échographie à kende ailleurs ce qui résultat na biso to morning que eza même peu avec hésitation de wana to ça la contre expertise même pas na centre na biso to zana échographie sur place à ça ça ah OK alors ça sur place et donc ça dit ba examen au bo ti awa ici à ça to zana labo to zana échographie non c'est opérationnel. Mais ceux qui ont une échographie ailleurs, ça peut-être au cas où tu as hésité dans le résultat. Pour la contre-expertise, tu as pour plus de précision, vous avez réussi réellement et tomber le même résultat que Abino. Ok, merci. Je ne sais pas si c'est tout ça, je ne sais pas, mais surtout, ils ont un montant, ils ont fixé, hein? Montant oyo bon pendant que ba montant à fixer on a fois confirmé maintenant la réception place ba yamba qui réceptionniste aza wana ndako pesa ba prix à chaque examen tout ça. OK, merci. Alors mon frère, je crois que nous allons faire un tour là-bas à la réception. Par rapport à l'échographie, na kilo na et puis ba examen, échographie pour na mais on a 20 000 francs. Et puis ba examen, presque supplémentaire, ils ont coûté 15 000 francs. Et puis pour na kilo, pour na fiche à Kubanda CPN, ils ont le même prix, donc 15 000 francs en fait. C'est ça, ils ont senga pour na
permettre moi aussi d'accéder à l'union sur CPN vu que tout ça assumer soins de santé primaire tout ça tellement n'a pas prix exagéré mon plus ce qui ont c'est comme na suka que accouchement est normal tout ça c'est primo raisonnable oyo est fixé dans 50 000 francs congolais pour un accouchement là c'est presque ça. Merci. Alors, je crois que nous avons eu plus de précisions. Bandeko Bogota la biso, surtout ma maman. Je crois que ça domaine à ma maman et puis ça dérange, hein, ça fait très très mal parce que Ndeko et Sengeli ko assister, ko yeba déjà 9 mois. Donc Ndeko na biso il faut toi nzamba sungi toi assister parce que 9 mois déjà. Alors ceux qui va examen au ya sali on te Sengeli to yeba. Parce que ils ont mal à monter déjà dans côté à la voir on sent déjà que ça vraiment il y a kokonda ça a diminuer et ils ont signe vraiment intervention rapide et c'est un biso ba oyo tozali na motema ya monene motema oya mawa. J'ai toujours dit apprenons à donner sourire aux autres. C'est-à-dire il y a certaines personnes on va se caler c'était pourquoi parce que pas c'est tellement intense souffrance tellement intense qu'il va se battre ba obanda et ba osuka wapi. Alors, on a ceux qui les l'ont déco, à su sourire, ça sera une bénédiction pour la vie. Ça sera vraiment bénédiction pour la vie parce que comment on a quand même des quoi, zongi lipe koseka, azongi pe esengo, à comprendre réellement que azana bandeko, ba maman bilonde wa tuboyebi plus de pression boyebi. Alors je crois que ndeza boye ne qu'on a biso nanu asali les etc. Asali nanu eloko mon côté jusque là. Heureusement que bon secours de Jésus va partenaire nous allons essayer un peu de voir comment est-ce que na bon secours nini to sala mambi to bunda pour kendeko abota ma condition malamu prise en charge na ezala to ko bunda na prise en charge ndeko ti akobota makamyo surtout pe mwana azala malamu lobby nzamene moto aibi c'est que ça pourra nous rapporter siko tout le quand même ndeko lelo ceux qui après kobota ozo compter au sala nini tout ce qui lelo muto alinga sunga yo eloko nini oki ko sala pour aider parce que c'est vraiment to copier sur chaque jour ba to pe ba kokate mais est-ce que moi côté ka moi nini ceux qui misolozali oki ko bunda pe yo moko po sunga yo na bana parce que lelo bana wana lokola mi bale kutu oto baba na so baza na place moko tikali na moko do tikali na mona moko place moko ya liboso to ya mi bale ya otindi wapi yenda za na 10 za mobali moi si pe moi si do botika basi OK donc azana 10 ans ya liboso aza moi si ye otindi quelque part esika azaba kotama ngwanda kuna bakotama ngwanda kuna et pas camarades et pas ya ndeko mo yebani na yebani mutuka boyebani naye OK et depuis otika yotinda imona connaître que zoki ndotala bon non na kete non que t'allais te pour yo monzo to simbate bon nzo kete peut-être ko lelela ngato zonga OK OK bon merci nzamba sunga yami balendo zane na ndako mais quand même bozo dia ndenge nini bon batuka ba kabelanga ndete olia nzamba sunga je crois que le bibongo total quand même ndenge nini awa yo hôpital siko na ndako tika bilo olia te nzamba osonga kolela te nzamba osonga alors après émission to le kato to ta ndenge ni to sala oza biloko kolia et le reste nzamba osonga kolela te ndambo to nango to pesa et son yo en attendant tout bandenge parce que moi je na kondima noto yisa yo awa que zala na kondima nzambe azali Dieu existe réellement donc on a un témoignage vivant il y a o nzambe azosala donc comme tungisa te nzambe akosunga akwasiste biso nyonso tout ningo toloba oza donc kaka et pas batuka ba connaissance o ba osunga yo alors je lance encore un appel na bandeko nyonso toute personne de bonne volonté. Je crois que, comme j'ai toujours dit tantôt, terre fertile yango yo ozolia ozomela ozana na moi position malamu na vie
et aux alapé malam pas porter rapé main forte na bande comme sous au bazangi dans tel que cas tous alliés ande ko na biso to kotika été nzambe kozala na biso to ko bunda na eti suko. Alors je crois que moyen ta ko tolo mingi zate parce que azana force wana te ya koloba ezate mais biso to ko bunda quand même donne l'accès ba détail te ba sikani na komi nini. Donc vous avez tout le coordonnées pour na ko sun ko sala été et oignon surtout boki ko sala pour que ndeko na biso to meka un peu ko secourir ndeko à retrouver pe sourire azala na kimia azala malamu. Je crois aujourd'hui on va s'arrêter parce que moi maramba oloba mingi ezate nini okikoloba na bandeko na yo nyonso surtout oyo ba okikotala surtout bandeko basi oba okikotala yo Mpani loko oloba te basunga maka basunga yo olobi ke na commerce okokosala commerce oteka déjà nateka déjà. Ok. Bon, tokotala nini oyo toki osala boy permettre quand même aux ozala na mo activité pour permettre yo osunga bana. Donc totala en place au fond de totala so ozala non pas maman mais quand même to bongisa moi biloko ndeni oki ko vivre na bana na yo parce que il y a onde to bunda osala dans un premier temps il faut assister pour peut-être dans l'examen puis okende ti okena kobota. En tout cas merci beaucoup, courage, nzamba batela yo nzamba zala na yo. Merci. OK. Merci beaucoup mesdames et messieurs vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, infiniment merci na bino nyonso surtout oyo bozana biso elongo et puis ba oyo bo continuer à faire confiance dans la fondation Ndele au cœur de la nation. Donc tout ça vraiment ensemble na bino nyonso surtout. Merci na maman Marie M5 depuis Liège qui est Ozali quoi senior responsable représentation na biso libanda en tout cas ba numéro ba coordonnées surtout ezawana obo ki ko joindre biso si facilement. Merci na ba maman nyonso temité mama lam ba maman oyo ba femme de cœur, c'est comme ça que moi je les appelle vraiment toutes les femmes de cœur. Je vous aime bien ba maman nanga nzamba batela bino apambola bino na ba réaction surtout pour ça là surtout quand il s'agit de réagir naka ya boy. En tout cas nzambe apambola bino ebele et merci na docteur Badissi également, merci na Jordan Panzou, Gédéon, bon rétablissement. Bon, merci à Manekonyon surtout. Alors je crois que notre caméra continue à faire son travail. Nous allons vous apporter encore les détails un peu plus. Potoye Bani et Tokyo Salam. Maman déjà Bobota, vous en avez plus d'expérience. Je voudrais plus Bobinga que nous. Alain Dele, c'est tout ça la boy parce que binonde boyebi mingi ba détail et ma camion surtout. Alors Tokutani très prochainement. Merci infiniment. En tout cas, na centre bon secours. Et je crois que on est ensemble et on continue toujours à travailler ensemble. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Yokela bango bazali swa prince maya pamba oyo bate yakaye utakaye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o
salela tsepelo tangu ifweni yaya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe yalilu solo pani ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe uzali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po alikati yesu masia salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe yamilu solo pani mboka na mboka tozoyoka basango butunamo tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye rachetons le temps Jésus revient bientôt rachetons le temps Jésus revient bientôt Maranatha Maranatha kolo akoya Maranatha Maranatha kolo akoya